Merci bana Congo, bana Kinshasa, bana Poto. Surtout bengi bino bana Poto za ba Congomani nyonso yo bokenda mikili ya Poto, bamsu bokenda kotanga, bamsu bokenda na tango passe, bamsu bokenda pona minyoko. Kasi minyoko ngo ezo sila te, Congo ezo continuer toujours na minyoko. Nino bino bozo sala po Congo ngo elongo na pasi, Congo elongo na minyoko. Elo ndeko na bino papa Océan, toza na Océan du Congo, to analyser o etali makambo ya Congo. Tokolobela na katia wa tokolobela makambo ya mboka na biso actualité politique, tokolobela makambo ya plateforme na biso Lamuka parce que na kwa kotika ngote parce que ngamunga nazali par président et ba parlementaire debout ya Lamuka na pesa bino éclairage pe lumière Lamuka eza wapi, Lamuka ekomi wapi, pe niveau ya Lamuka ekomi wapi. Tokolobela juste makambo ya guerre na est ka Rwanda na Chilombo en complicité balobi Congo ekata na biteni kasi ba Congomani balobi ndenge ba seki Laurent Désiré Kabila ke Congo ata mokote ata kitene mokoto ekokende Rwanda et tokolobela susu mazali koleka mususu belé peto décolleté actualité na mboka na biso nini ezali koleka na mboka na biso bino ba Congomani bo bazola na ngai na actualité politique tokolobela guerre. Est-ce que biso na Congo tozana guerre na moment oyo? Parce que lorsque kolon ndako baza ko bundisa na ndako na ye azon dimata ke banguna baza na ndako nanga. Mais bino ba voisin ba ndimanda ni ke guerre ezali. Bino bozotindi ke États-Unis. Bozotindi ka France. Bozotindi ka Russie. Bozotindi ka Nations Unies. Bozotinda partout par-ci par-là ba condamner guerre. Mais kolon ndako Otobengi Félix Tshisekedi lelo ne reconnaît pas que il y a la guerre à l'est du pays. Boni, bah, tu vas reconnaître la guerre au Congo. Est-ce que si Boyoki, Banda Makambo et Bandi, Boyoki Félix Tshisekedi a levé Makambo à guerre? Est-ce que si Boyoki a condamné la guerre? N'a évité par Fananga Zakina Pongi. Ce que les gens ont condamné la guerre, a condamné la guerre, guerre, les anan, pas Congomani, n'y ont sobola Nangai. Natangwa lo Joseph Kabila Kabange otobengaki Kanambe tolobaki yaza Rwandais. École ya IDPS nous a appris ceci que Kabila c'était un Rwandais et problème na mboka oyo ezo sala ke mboka biso développé te ezali Kagame pe Rwanda. C'est ce que l'IDPS nous a appris soit disant ba opposant. Mais tango ba ko kota na pouvoir que ce soit na Marco Bango ba kotela ki boyebi ba nommé bango kake pa ba Rwandais bandimi pe ba Rwandais ba nommé bango. Mais la première congolais ou les premiers congolais plutôt pe la première personne oyo aye ko sala appel na Kagame aya aw s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo, le fils de l'opposant oyo atelemela Kagame atelemela ki pe Joseph Kabila ba benga mwana nkasa Kagame so ba kote na pouvoir ba obenga na ye. Les bemba papa Tshisekedi Kagame azo tapis rouge batandela ye batachilo mo bayembi nzembo yo nani oboya Kagame ou ensemble nous lelo to komi wapi lelo faut de pèse boyemba nzembo na partout là où vous êtes boyemba nzembo toujours obligé bino ba congolais bo répéter nzembo boyemba ki ne bemba papa Tshisekedi yo nani oboya Kagame lelo komi nani po yo boya Kagame biso to koboya Kagame te po to tsela ko ndima ye te. Totikela ko yamba ye pété. Po bandimaka mutu ba défendre mutu soki ondimaka ye to boyambaka ye. Batu ba yambaka Kagame na mboko eza bato IDPS. Batu batandela ye tapis rouge eza bato IDPS. Bongo biso ba congolais mususu totikali ya biso na Kagame nini. Soki lelo toloki ke ba Rwandais ba koti. Qui a signé les accords avec les Rwandais? C'est l'UDPS et Félix Tshisekedi Tshilombo. Félix Tshisekedi a ke Goma a bengi Kagame en pleine sous l'état de siège. Or, sous l'état de siège, Batoko est dans la province où on a été, pas signé accord sous l'état de siège. Et si le temps où signé accord, Atiki Premier ministre. Atiki Premier ministre na yé, oh ya Koutaki, Premier ministre à Congo, oh ils ont engagé directement Congo. Le président de la République n'engage pas la République. Le président de la République n'engage pas la République. C'est lui qui engage la République, c'est le gouvernement. En l'occurrence, le Premier ministre. Mais si le Moubalaki, c'est pas un roi envoyé,
roi azalaki na nani azaye moko même panzi na ye azalaki na nani na premier ministre na ye ya mboka lobi nga naza concerné makambo mboka te makambo etali Belgique c'est le premier ministre makambo etali Congo c'est le premier ministre mais c'est Félix Tshisekedi c'est comme ndenga salaki comme nazo biloko mibale ndenga salaki groupe théâtral 100 jours akuti gouvernement akuti premier ministre lui avec son ami ba organiser ba sala groupe théâtral il y a 100 jours ba ya ko bomisa ndeko na biso yani pe à son âme ce que yo kenande ko ngai tala lelo batiki bolumbu le tombeau est vide yo ndo tika likuna na tombeau et bato ba sala ki yo ko na tombeau ba lobi yo za zoba ba monisi yo pasi lelo tika na mabele famille komi en débandade moi c'est tika le veuve bana batika le orphelin de kambote kasi soki côté bokendaka bomona kape boyoka kape borealizaka bolanda bato nyonso babengaki yo sambisa dossier oyo ezalaki dossier moko vide un dossier ya magui un dossier ya théâtre kasi kobosa na eloko wana te nde papa kutozonga sikoyo Rwanda ayaki kokota biso na lolenge wana c'est vrai signé bakor yango balobaka te ils ont signé quoi quelque temps après 10 ans après M23 ya kobima aye kobima zo revendiquer nini ako revendiquer nini n'est pas Félix soi-disant yazalaka te mais mutake ko la musa ba kor wana ezali Félix Tshisekedi Tshilombo biso ba congolais on a zo ba congolais nyonso bisika bozali lelo soki bozo marcher même pour na FRDC bozo sala nyonso c'est l'avantage de Félix yake ko luka biso makambo ake ko luka biso makambo après biso to telemena ye samedi bomonaki to telemi à part que tout samedi to telemaka pour na soutenir FRDC ba organiser ba kuluna oyo bazalaka pai na bango ba lemi tema ya bamboa ba lembi ba posa bamboa ba yeko attaquer ba congolais auto banda ko marcher pour soutenir FRDC est-ce que ba to to ko ba congolais bazo favoriser to bazo ndimi biso to vanda na bandako to marcher te pour FRDC bengana ba Rwandais mieux faut to vanda na bandako ba Rwandais ba sani ba continuer ko bomba biso ba to IDPS samedi prochain est passé plutôt la même chose. To marché ko banda Pascal, to comme les bonhommes, kaka groupe ba kuluna ba organizaka, ba attaquer biso. C'est-à-dire bango biso to zonga, to soutenir les FARDC, to tika kaka Congo, ba retirango et pas Rwandais. Ce sont des Rwandais oyo ba yaki ko entourer biso na kombo ya IDPS. Bazazaza et pas ina bango. Tu au moins bazo ganga na ba vidéo na bango, bazo sala le ba vidéo comme kenon, ba parlementaire de bozate. Et zalate na ndengeni. À l'époque de Mobutu avait interdit ba rassemblement oyo. Il fut dictateur. Tshisekedi olingo o biloko ya dictateur yo lata. Tshisekedi dictature na moment où ko simba te Kabila a essayé de le faire. Mais souka te démontrer que non la dictature au Congo est enterrée. Tshilombo yozo luka ke ba rassemblement et ça le maté politique. Ba réunion politique et ça le maté. Ba parlementaire debout et ça le maté. Oui, on a raison. Parce que ba parlementaire debout na yo, bazana droit tel le loba tel mananzela. C'est tout comme nga, naza résistant, naza parlementaire debout, résistant. On a soutenu la Lamuka, on a soutenu Martin Fayulu. C'est Fayulu le lobby a commis le pouvoir. Non, il y a aussi dit nanzela. J'allais réclamer mon pouvoir, j'allais réclamer du travail et pas inaye. Pesanga musala nanzela na telemagi pour sensibiliser la population, ba pesa confiance. Et aujourd'hui, confiance on a ba pesio, pesanga musala, pesa bango musala nanzela nga na hôtel majuste pour na hôtel ya suni. Et il est passé dans Nzela Nyonso, bah drapeau partout, par-ci, par-là. Bah t'es un canine, le peuple congolais. Vous cherchez quoi? Aux gens ont droit, ils savent que vous avez un besoin de cellule, vous avez la réunion, parce que but de vous avoir pouvoir. Mais les opposants ou les résistants ont droit, il y a qu'à résister, puis vous avez la place de résistance dans Bango, parce que Bango ne bazao, on a pas le pouvoir na yo, na ma béo sur le peuple congolais. Tu n'as pas le droit, il y a qu'à interdire le rassemblement, papa. Boni boye. Dictature on a tokondima ata mukolo moko te. Le col nazali congolais na pesi bino mo actualité mahemazo leka na Congo. Guerre wana c'est l'aventure. Guerre wana ezali miliki na bango na bato baza na pouvoir na ba M23 na Kagame ba yebani ce sont des collabos et ce sont des gens qui sont au service ya Mindele. Service ya Mindele bandi le lote. Le lobo yena lino le Mumbat. Si tu sais que les autres temps, vous allez dans le monde partout. Azoye ba makamba osala te.
lelo tambo si Lumumba bakenda na Kisangani bakenda na Lubumbashi bakenda na mboko ba bombaki ye mais Tshisekedi oublie que tango Lumumba bakangi ye papa Etienne Tshisekedi oyo aza papa ya Félix Tshisekedi akomela Kalonji à l'empereur de Bakwanga aujourd'hui Mbujimai a commis monsieur l'empereur Kalonji. Les crapauds est maîtrisé. Les crapauds là, c'était qui? C'était Lumumba. Et les lois au lingu effacé histoire. Oui, il y a encore Lumumba, soi-disant mino Lumumba, on a besoin de ngosogi, mon kwaso sogi mino en tabac. Parce que mon toi seul examen à l'ino azate. Histoire biso tant que ça va à l'école pendant que je suis enseignant, tout le baka Lumumba batia qui est dans sud. Mais mon tant que ça biso frère histoire, et ça palou. Palou le bagate. Tango babomi Lumumba bakata ye mutu ti lelo za na Vatican nde Vatican longola mino pesa Belgique et sengeli Vatican pape bino ba catholique boyela biso mino la Lumumba na mutu parce que bokena na ngo étude mutu Lumumba kenda étude na Vatican mutu Lumumba kenda étude na ba impérialiste après avoir que ça l'étude nde ba longola ka lini wala longola awate. Policier wana eza policier mindele c'est un impérialiste ba travailler ya lo ba keno lino na balongola ngo awa non plus lino wana longo tanga balongoli mutu ba kati mutu eza na Vatican c'est par là o balongola mino le mumba ba pesa soki mundele wana po ba kena na comment biso ba tangi biso histoire autrement et le comment autrement donc bina bana le mumba na Félix Tshisekedi na ba peuple congolais beso kumi pesa na koyamba babilo kwa boye bo cracher na mémoire ya Lumumba Congo et kokende pas moko te tant que bo cracher na mémoire ya Lumumba. Lumumba a été mort, a été tué plutôt. Bon moni quelques années après assassin bimia lobi ngai muto na assassiner ki Lumumba petana lino na longola ki Tshisekedi a beti maboko il est pesa beti maboko Tshisekedi a sobi tapis rouge a tié a bisi assassin marcher na senan a beti maboko tomboli maboko dans quel pays du monde? Dans quel pays du monde? Tout le monde dit Macron, à quel c'est dans le Soudan? À Sengi Bolimbisi. À Sengi Bolimbisi, s'il vous plaît. Mais, le roi Aye Awa, au lieu de Sengi Bolimbisi, le roi a regretté. Ah bien, a regretté. Tu regrettes quoi? Le col a regretté, c'est-à-dire, Bazalaki inquippé. Bazalaki déjà Namutam. Et Sengeli plein de gens en Belgique. Et Sengeli suivre cours normal. La Belgique doit dédommager la République démocratique du Congo, précisément la famille Lumumba, papa. Lumumba était mort, pourquoi? Na regretté moi na Lumumba et moi c'est Julienne Lumumba. Na l'élite en Ozoloba. Mais Nathalie que ma Ozoloba, Ozota na mtema na yo, moza mtema mabe. Julienne Lumumba oza mtema mabe. Tango yozoto na papa kufaki ndengeni, ototo na nan. Papa bomba ki ndengeni, tu demandes à qui? Papa Koufela, aujourd'hui, c'est l'hypocrisie. Oyo Salaki. Ce qu'on a la rapemben, puis c'est pas congolais, tu n'as évité. Mais nous, ce ça là, n'a limite que ma maman Nabino, Bazaki vraiment pas congolaise. Comme si le monde a mélangé qui Makila. Pour Makila, tu as mélangé qui a ma famille Nabiso, ils ont posé des problèmes. Je ne crois pas que Ginelle Lumumba, ta mère fille congolaise. Je ne crois pas. Bozanga Mtema, vous venez de vendre votre papa. Nous sommes pas habillés vert. Nous, le peuple congolais, tous concernés, na koya ya mino antaba. Oyo bazobenga mino Lumumba. Tous concernés. Oyo za concerné lelo Lumumba lobaki le Congo écrira son propre histoire et l'Afrique. Toko koma histoire na biso. Histoire na biso toko koma ke Lumumba mutabomaye parmi abato babomaye papa Etienne Tshisekedi azaki na kati. Toko bosa na kate et d'abord ngana bani ko apprendre ngo bana ngana nda. Bako bosa na kate tilo bata sali nyonso to bosa biso na bana na biso to bosa na te parce que Kizenga et les autres nous ont appris que Lumumba a été tué par les 16 personnes. Parmi les 16, il y avait des Congolais. Il y avait des Congolais, comme je venais de le citer ici. Papa Etienne Tshisekedi à l'époque, Azaki vice-ministre en charge de l'intérieur. Na gouvernement plutôt, il y a des commissaires généraux. Au Mobutu Salaki, il y a coulisses. J'en passe. Na yelelo en tant que Congolais.
bato nyonso boyebi biso même biso bapapa seya boyebeli biso na kombo ya lamuka ntango nazalaki na palu moto ayeba yinga azalaki te mais nayaki kokota na lamuka après les élections non avant les élections nakoti na lamuka ntango babimisi lamuka mais après les élections nde nayaki na choisir quel est le parti oyo nakolanda bien que baélection esalemi naye kopona SID c'est-à-dire engagement citoyenneté oyo bino boyebi na définition nango pona nini naponaki yango parce que leader nyonso nzela nyonso zokende faut koloba nakendaki nzela wana pona nini bamusu baye pona sentiment bamusu baye pona kokemande bamusu baye pona basengaka mbongo nga oseya na kotaka porte ya mutu te meme porte ya Fayulu nabetaka yango te mais papa Fayulu naza nzala pianga natikala kokende pa ya leader moko te demander kemande bayoka nga kande nasalaka musala nazali musala nga volontiers sans que na koma na porte à mutu ezala ba kanginga ezala ba betinga na kena na ndako ya mutu kendo lakisa porte bo pesa nga 100 francs na kenda ka te parce que bitumbo na bunda kaza bitumba pona ekolo na yaki pona bunda te na bunda bazokisa nga na kende pa leader moko ba mona kenga na zo bunda te na bunda ka pona ekolo so na kufi pona ekolo bokolela nga tant que héros national ono so bunda na mabele so ba kanginga pona ekolo. Boyebi la muka ndenge bandaki. Il y avait des serpents derrière Martin Fayulu. Batebele balobaka bapona ye, c'est parce que Martin Fayulu azalaki puku muke, azalaki ndakala. Non, moi ngana lobaka soko moi na kati ya bangolo, so disait ba grand ngolo, baponi muninga ngolo. C'est que bayebi ke ngolo wana puissance na ye. Baye ko longola bemba, boye makamba longola ye. Subornation de témoins. Obino boyoka subornation de témoins. Corruption. Il a corrompu des gens. C'est ça la subordination des témoins. Corruption. Pour le terme, de deux, Katumbi, double nationalité. Ce qui peut être double, peut être mon compétent habité, mais quand on a double nationalité, mais peut être une nationalité, c'est un étranger. Alors, il y a un boinga, ah, on a osani, n'a soutenu qu'un vrai Congolais, comme on a eu Martin Fayulu. Kamer, la même chose. Matungulo, tout le monde, Kalatao. Baponikaka Martin Fayulu. Et avant de Martin Fayulu, batalaki parcours politique. Il y a Martin Fayulu. Martin Fayulu a outi na mabelete, a outi na dans le nilité. Martin Fayulu a un parcours politique. Baponi va présenter, le but à partir d'aujourd'hui, le changement s'appelle Martin Fayulu. Biso ba Congomani to yeba kité, nane ba kopona, mais bon présenter biso Martin Fayulu to betaki maboko. Mais je me rappelle encore Papa Ngwanda Loba Martin Fayulu, j'ai besoin de te soutenir, moi, Ngwanda. Mais il y a des serpents derrière toi. Et les serpents, tous les serpents, Naba Puku, Naba Niaou, Naba Magorodo, Nzela Mwana, Nzela Naye, Martin Fayulu Tikeli Moko. Je comprends que c'est vrai, Papa Ngwanda avait raison, que derrière Martin Fayulu, il y avait des serpents. Et je confirme aujourd'hui, il y avait des serpents. Moi, en tant que Congolais, parce que la Mouka va se créer en Go, le peuple congolais, tala la Mouka de créer. Et comment il y a le peuple congolais? Bison de Bakonzina Yango, bison de au chef. Peuple congolais, na yebisa yo boy. Eza la président de la République Nyon sa au Kotaka na Congo. Eza la Félix Mutaza wana. Aza travailleur, aza locataire na présidence. Bakonzina ye eza biso peuple. Ce qui le peuple a décidé, Félix a kende. Félix a kende. Si on a décidé de le musique tout au bengana ye, peuple soko décidé to ko bengana ye. Soko bi fayu to ko chasser yo, to ko bengana yo. O comme musique est peuple, nous allons le faire parce que le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Parce que le politicien est souverain, le peuple est souverain. C'est le peuple, c'est le peuple. Oh, il y a un pouvoir. Oh, il y a pas inaye. Après c'est mout. Pour comment mokonzi. C'est-à-dire mokonzi on a quoi mokonzi. Pour représenter ba Congolais pe ba peuple naye. Nde la muka lelo est comme une débandade. Débandade à la muka eli ko lobali ne bande ko nanga yeso ko foto loba vérité. Bande ko nanga biso balobi boti ko swana bino na bino bato nouvelle là na bato SID na SID na nouvelle là ko swana ezate. Premièrement eloko na koloba yango wana. Mais to sala kinini bande ko
Nde tozo la politique, eza na bato mosusu bayebi kosala politique te. Bato mosusu bayebi ko monétiser, ba monétiser lutte, ba monétiser combat comme ya mbongo. Bato mosusu baye ayebi eloko te. Ya yeba kaka ba benga ye, bo sala boy, ya ka sali. Mais na ye moko ayebi eloko taza eloko te. Et politique wana ya koyeba ke ba yebisaka yo moko oza o planifier te, ozaka na plan moko te, ozaka na makanisi moko te, o proposaka te. Et politique wana ememaka bato nulle part. Ba bengi okende finga kingani oyo fingi nenga ba journaliste apesi nga micro boye. C'est parce qu'apesi nga micro na finga na nga ndenge na lingi, ce n'est pas ça la politique. Bitumonga na bundaka eza mabele. Même Félix po kanganga, place ta kozala ko même mutoyo. Bien que nazo lingana kangaye. Est-ce que mayazolo beza azana réseau to azana tort? Est-ce que bitumo yazo bunda est-ce que réellement eza bitumo ya mbongo te eza bitumo réellement eza pona mboka o biso pe de nyonso to bundaki na mboka. Lelo na koyebisa bino likambo la moka elala. Il faut le dire. La moka etikali squelette. La moka etikali échantillon. La moka babomi yango. La moka babomi yango. Ngana zo so lobawa. Je n'engage pas les idées. Na yeko engager SID awate. Personne qui m'a envoyé au nom de l'SID parler de la Mouka. Mais si je parle de la Mouka n'est pas un parti politique, mais la Mouka est le peuple. C'est pourquoi n'a eu parole na kombo ya la Mouka. Personne qui m'a mandaté ici de parler au nom de la Mouka. Je suis militant, membre de l'SID, militant de l'SID. Mais ici, je suis président des résistants de la Mouka. Nous sommes président parlementaire de la Mouka. Il y a ici d'été. Mais président parlementaire de la Mouka. Ngai na villa Kinshasa na betaka Mosapi. Je suis le premier président de résistant. Na compte à la Mouka. Mutu moko ta koya na TV, même alega wapi, après sabino historique comment les parlementaires debout ya la Mouka et Botama. Mais ngai na ko pesa yo historique comment les résistants ou les parlementaires debout ya la Mouka et Botami. Muzuto lelo batikali na fayulu. To beti maboko. To yoko tala pe na géopolitique batikali ka bato province moko champion. To continuer ka lutte, to kende liboso pour ko libérer mboka na biso. Bato bandundu bakoma ba marche-pied bato pona nini? Pona nini biso na bandundu to koma ba marche-pied. Laurent Joseph Kabila ye azuki mbuta. Azuki mbuta. Azungo Bila. Azu Mboso, Azu Kamitatu. Oh, le bazo comment komemela Katumbi valise. Azu vient na biso yo, je crois bien na bosani comme on soki na ko rappelango. Azu bango ba maltraité bato bandundu. Ba marcher sur le bato bandundu. Le lepelo ko ngina mona na Félix yango yo eye lisusu. Félix ba nommé na pouvoir alinya manipuler bato bandundu. Azu Mboso. Wa comment vrata la kopenza au sentir que non atala kopenza. O biso to président. Est-ce que bino boyebi président assemblée ya France? Congolais ni na kotangela nga kombo ya président ya assemblée ya France. Sauf na histoire ndeto yebi ke ezaki ngani. Est-ce que si bo mona ye azotanga komba chef de l'état na ye? Si bo mona ye nana ko bizanga président ya assemblée nationale ya Belgique, ya Angleterre, ya États-Unis. Et par-ci par-là, même il y a Rwanda ils a placé bazo bundisa biso. Boyebi kombo na bango. Pour nini ko pesa biso to pesa ba de valeur. Na ba to ko pesa valeur te. Mboso komia wa lokola champion moko boye. Bro bazuye lokola ataloku ya mutu. Mboso ba ben yo président ya assemblée nationale. En tant que député national, o yazo représenter peuple. Mais tango bino ba peuple to tindi bino parlement, bo comment bino ba talako ya ba individu. Mieux vaut comme ça fatigue béton que oui ça peuple à la béton mais ils ont comme des individus comme à béton et aux autres favorisés bah député aux palsade bah aux mituka que peuple à la boulangerie au Sahel à Talipa ya Congo malheur à vous azui batunions le lo azui ngobila Félix azaki nani Kabila azaki Kimbuta le lo Félix azui ngobila azui Mboso azui Jonathan Wata azui ndeko na biso yo na moni azana dossier moko na assemblée nationale Jean Goy wa komi o songi ya masina songi ya changu oza songi ya changu wapi yo na changu to yebi Jonathan wa toza songi ya mbele ya quartier D ya masina ezo yo kimbantseke ba yebi yo na mikondo ba yebi yo
même na quartier ya Masina ba yebi yo songa mbeli ça va mbeli ya wapi yo bozo mbongo ya l'état et gouvernement provincial bosi pesa ka bato ba 10 000 ngape na yaka na zo ka ba 10 000 wana so yo yeba te so service à renseignement ba ko yebi so ke no bana la muka ba yaka wana ba zo information ba ziba 10 000 na ba tricot to ke na ngoto la kiso to kati ngo to tumbi pour yebi ça que to yebi politique te toi tu fais la politique au ça la vengeance na muninga na yo bon ndenge ba lobaka oya ko boma na mbeli ba ko boma na mbeli Jonathan Wata avait trahi Mbosso yo po trahir Jonathan Wata eza mode opératoire na bino ya ba politique kuna ngana zate kasi na kosenga na bato bandundu nyonso bozonga bato bozala ka ba marchipier ya bato te bino nde botangi pe ba kelasi bokoma ka pe ba président un jour bo accompagner ka ba ninga ka te bozala ka pe na ba vision politique ya kokoma ka lobi bakonzi na tie bongo ndena simba kyango pona batamo ndo poste ke pona muzitu na Fayulu batikala ki bango mibale ekolo abato mususu ezate soki ezaki ke batikala ki mukongo muyakana muluba oh parce que aza muluba so batikala ki na Moswahili oh parce que aza Moswahili awa Fayulu batikala ki bato bando bango mibale pe bato akwilu ngana za muta kwangu ah bande kona ngai merci pardon bande ko bozo na émotion tina za za bona zo expliquer na zo ko expliquer te biso to ba communicateur to communiquer ka visa nani directement na population na moment où tozo zanga maloba mais mutu lokola ngana ko zanga maloba te na yebi ba politicien congolais mode opératoire na bango eza lolenge na bango lelo wa ba ko sala bloc patriotique et c'est là qui font patriotique il faut le dire fond patriotique wana ba créer kiango uniquement pour na ko sala appel na tout congolais o aza contre na baction à Félix Tshisekedi Tshilombo ba fongoli couloir soko lingio ya na kombo la mukate ya na kombo ya fond patriotique to sangana ba action na biso les un peu disséquer partager mutamata sala na ndenge na ye force nango ezalaka nke c'est pourquoi ba fongola couloir na kombo ya fond patriotique basango baye catholique baye bande kona ngai lokuta na mboko oyo lokuta ba politicien soka diembele place lokuta de menteur fond patriotique et salaki action nango ensemble na nouvelle là tout biso nous zalaki tango comme deuxième tour et comment non nouvelle là lobby a okota na blog patriotique te pona nini au point ni matata ponyo akepa Fayulu au point ni bata kabela baye. J'ai été étonné. Ce qui est le dans le Bakango, on a pensé que Martin Fayulu comme moi, qui yungulu ya Congo. Papa, je te permets et je t'autorise Martin Fayulu. Baye bolanda ngabo tinda vidéo partout. Na autorise qui pena pesa qui comme na présence na yemoko. Oza ki yungulu ya Congo pourquoi? Oza le seul Congolais lelo. Les seuls Congolais lelo. Oyo travaille na gouvernement moko te au détourna ta $1 te. Yo. Oza le seul Congolais. O telo ko sala na Joseph Kabila te. O telo ko sala na Laurent Désiré Kabila te. O telo ko sala na Tshisekedi te. O tikel constant. Tu es le seul. Ceux qui soutiennent Nanga Ezaka pa na yo à partir de là. Oza le seul Congolais. Oyo versa na makila ya ba Congolais te po o sala eloko. Voilà ma raison. Ya ko ye payi ya Fayulu. Et comme singa oh non bato Kabila ba yekuna na tuna kindeko. Soki token na Zwana na yeko comprendre que bande kwa nouvel élan parfois bazana agenda caché. Et ça agenda caché bande ko nangai. Moi je suis militant du Palou hein. J'étais militant du Palou plutôt. Je fus un membre du Palou, chef de cellule. Na ibinda ko muzitu. Na binela muzitu, na primature et je connais muzitu. Tant que Mouzito d'abord est premier ministre, l'entourage de Mouzito, est ce qui va s'aimer qui n'a eu. Tala to sala boy, tala bana palu ba sali boy. Bato palu je sais pas l'ananga ba yebi. Les noms se sont commis à au même palu comme disséqué et comme divisé. Ceux qui parti un par ou deux. Mais comment quoi benga bon, na le ba ready. Ready le au CA au lobby, nouvelle quatrième palu. Mais je le confirme. Mode opératoire ya palu na tribalisme na haine na nyonso yango bozo salela te lelo ke wapi na ibisaki ki sanola
oyo bakimaki pa mama lor titi baluki nzela kokende bayoki muzitu pour lelo basuki bake pa muzitu bazwi makambo nyonso bazalaka nango yango bamemi muzitu songi lelo eloko ekaboli ezokabola muzitu nga na koloba ngo muzitu na Fayulu baza na bango ensemble te totika hypocrisie tobomba mupepe mabete obimisa ngo place bato bazali parce que eza solo bokolembisa nga ngai na kobimisa yango pona nini soki babengi moto ndumba batali ezaleli ya ndumba ezalaka ndenge nini so muyibi batali ezaleli muyibi eza ndenge nini so balobi ke moto oyo azali susu na biso te batalaka lolenge ya moto akomi otravailler na lolenge yango ezalaki bamoni ke makambo eza changement yango bakoloba ke moto oyo aza sur ensemble na mobile na ye te c'est clair ndeko alobi tozoswana bano moto oyo abimisa bato nanu baya kofinga Fayulu moto liboso eza Fayulu te eza nouvel élan natangi ndeko nanga kombo na ye na bosani aza na je crois bien na Belgique na aza na potentiel représenter ici na pays moko boye a confirmant ba millions de dollars ba pesa Martin Fayulu pas Joseph Kabila sans preuve na moni ndeko nanga moko boye aleka na TV awa a confirmé ba même allégation mais sans preuve sans fondement tozela qui frappe ou to bengaka suspension mujuto abenda ba petit na ye ke makambo bino molobi ngate mnatindi bino allez na suspendre bino même 3 jours ba discipliner bino bon na moni ba parti mujuto tellement ezaya sika ko discipliner muto alobaka bazo mona tsoka longwe parti ekui ba garder na bango et to moni continuer musika biso to lobi non trop c'est trop to skoma ki ba attaque to ko lingate muto finga Martin Fayulu oyo atikala oyiba ta sa frère mboko oyo te o atikala ko misa muto ta makila te o akotikala ko sala na Kabila te batika ko coopérer pété mais les autres bo vanda kiti ndako Kabila boyebi yango kingaka ti boyebi yango de A à Z MP bakor bazusinia bato basinia bakor bino derrière gizenga bino boyebi mais le ne comme na makambo ekomi na ye ko interpeller muzitu eloko saliye lelo boye eza nango fond patriotique te songi ya biso ba militant songi na biso ba cadre le na confirmer ngo botinda ngo partout na exemple ya Redu ozali a toujours nanga ba parlementaire debout ba ken ambassade je crois bien ya France tant to kena ko tele makarega akende ndenga ba police ba ya ko bengana biso batu bafandi bafuka me bachakana ndeko Redu azoki na genou ndeko Redu azoki a partir na prince ko fuka mawana mais à 30 ans on a pas muzitu a transformé formule ayi papa ko zoko na zoki batu eside batu betenga libanga boye bisanga muzitu azo fashe na misu na biso nyonso na misu a prince penge muzitu azo téléphone abenga Fayulu prince penge lui chef ngana zalaki na tsekelo ko mona te muzitu prince penga leli ali papa ngana tsekelo ko mona makambo wana te place wa décider ba beti libanga na ndeko ko benga Fayulu te et concerner Fayulu te tuna na ndeko mbaye soki pe bato babeta ke libanga mais ngana tsekelo ko mona te mais concerner bino ba konzite tika makambo na biso ba msuto tikali to traiter yango biloko nyonso wana ba msuto bakete muzitu bazo décider ezo fina yo est-ce que décider na nouvelle élan ba ko fina na comment décider créer depuis 2019 nouvelle élan créé na ba circonstances ba bengene muzitu na palu ayo ko créer yango na 2018 à la veille ya ba élection. Pourquoi faire des comparaisons même na biloko toko sa la comparaison tendeko. Moi je ne suis pas venu ici attaquer les gens mais nazo ko attaquer les lobatumi balé. Ba comment na bango zali Martin Fayulu na Adolphe Muzitu. Pourquoi j'attaque les deux personnes? Bino bolobi lamuka za ya peuple. Bino bolamuka lamuka bo memango tina suka. Lelo lamuka bo kenango wapi? Où est lamuka aujourd'hui? Muzitu memi lamuka wapi? Parce que ce na tangi kombo na lelo lamuka coordonnateur nango kombo na ye Adolphe Muzitu. Biso to yebi ke biso nous sommes dirigés par Adolphe Muzitu aujourd'hui en tant que coordonnateur. Tango boy fond patriotique papa. Est-ce que ça c'est déjà activité na kombo lamuka bato lamuka ba yete Martin Fayulu a yete oboyi nzela moko mais nzela mibale matisango nzelo ya biso moko kombo nango lamuka
nzela na biso ndako na biso pays na biso nyonso ya biso na minute comme na ngweza la kalamuka et muzuto lali pongi. Et c'est par là que j'ai compris ça qui est mission moko boy, je le confirme. Dans le que muzitu a aucune résistance té. Je le confirme. Aucune résistance té. Et nous attendons les 6 mois et coca au remettre pouvoir na muta aucune résistance. Yo vanda na yo ozaka ngolo ko l'échantillon, n'est-ce pas? Ozo ngolo ko le chef coutumier, n'est-ce pas? Olata mukonzi, o comprendre vanda na yo. Ozo mayonnaise, ozo bambala, ozo ba nani biso souffrir. Yo no vanda za biso za bato a terrain. Tolingi ke makambo banda chilo molelo yeyo mboka ki ozo ngolo en otage, le yango ko ma parlement debout ba nyoso bazala te ndenge Mobutu alobaka. Et yo muzi tozo ko encourager ngo. Aucune activité commis ono ya nouvelle là. Activité commis ono ya nouvelle là. La muko chango wapi. C'est pourquoi biso ba résistants place nous soboza bokola nanga. Organisons-nous. Toko quitter pas ya premier muzitu. Muzitu ndima to finga yo. To critiquer yo. To boa ke lo ba crachat. To boa ke la yo soy. Tu es un politique. Ozali tata, ozali noko, ozali yaya. Ce qui ça ne va pas. To ko attaquer mutu muzuzu te, to ko ye pa na yo. Ko landaka ba to baza pembeni te. De commander. Ngana benga mo ba commander. Amon commander. Un escroc. C'est comme les renards, les corbeaux, les renards. Muzuzu na minute yo ozali corbeau. Tu détiens quelque chose dans ta bouche. C'est pourquoi ils viennent. Pas le makamba soukal au sanza. Ba tiana ba poche. Pas faire vivre la famille na bango. Mais bazo bunda bitumbate pour le Congo. Ne cède pas le Congo à ce genre de gens. Kizanga nous a dit ceci. Politique il y a médias. Et ça politique est occidentaux. Et ça politique il y a bien impérialiste muzitu. Si réellement tu es membre du Palou. Mais Kizenga nous a appris la politique à l'objet. Politique il y a solo. Et ça les base. Et ça les cellules. Et ça les réunions. Ce qui est comme ça les dialogue. Est-ce que muzitu au dialogue nan de konayo? Okotinda ka batu na ba media ba finga fayulu. Le longa na ya na finga yo. Nazo critiquer na lobi olali si combat na biso la muka. Point barre. Je réclame. C'est une déclaration. C'est une réclamation plutôt. Je réclame moi en tant que fils, moi en tant que fils du Congo, moi en tant que lamoukiste, vous en tant que père. Nous réclamons que l'alisi combat na biso. Et à partir de là, la wana peuple a conclure boye. Un, c'est que au comme Korabo est impérialiste. C'est que au comme Korabo a Félix Tshisekedi. C'est que aux gens a tendance à aucun pas Félix Tshisekedi. Aux gens a tendance à aucun pas été, mais tendance na yo oboma la moka. Silencieusement. On a seulement mes analyses. Tant que Congolais, en tant que parlementaire debout. Les gens ont fait cette information. Batunion c'est un nouvel élan. Oh baza qui moi va communiquer avec nous sur bango. Ba qui ma parlement debout. Je cite le Redi. Je cite RFI. Pour bango de ribe parlementaire debout. Les autres naïbi nangate basa parlement debout wapi. Parce que Redi tangwa outil intérieur, c'est moi qui na yambaye ndako na biso à se présenter dans mutu à lamuka, dans mutu à nouvelle élan, ngape na songana na bino na yambaye na Pascal, ti na besaye droit à bandi côté ya lelo. Si le muzitu yo yeba ke Redi ate ya ka place boye, c'est moi. To yamba ya ndako na biso ya kombo ya lamuka, lelo ba yakate, botu na bango meme na bareno na bino, ba yakate pona nini? Est-ce que ezana mbato eside ba dessiner bino okendete, mensonge na mensonge pour avoir des billets verts. Au entourage à muzitu, botika besprit wana. Je félicite d'abord le CG. Il y a un nouvel élan, Blanchard Mongomba, mbote vieux place aux Ali. Na magera nyonso ezoleka en tout cas na tsekolo koyoka yote o bebisa o sala mbeba mais na sengi wan cadre na nubaye ya bino soit des ba communicateur bo tangisa bango kela se muzitu ayebi Kizenga nous a appris o to bengi idéologie politique bo pesa bango code, c'est-à-dire bo pesa bango o to bengi clé na politique na kamusu sokoloba na kamusu yebi yango me ko flasher ngote na média.
parce que média eza lokola alimete moko pelisi moto etumbi kaka média oyo ndenga na ye ekokangisa nga kaka média oyo eza nanga na ye ekosala nga na kwa moto monene kaka toujours les médias ici yango ekangisaka bato yango ebemaka bato musika yango pe yebisaka moto ayebana yango pe komisaka bato bakoma bato minene mais il faut avoir beaucoup de maîtrise okoloba babiloko oyo eza na preuve nango te mais oyo nga nazo analyser na kombo alamuka ce sont des faits na uto tanga makambo ya ndeko redi babeti libanga akeyibisa muzitu babeti nga libanga pa bato eside yebisa nga tanga moko soki na parti nanga babisa nga bato tozana bango mibale babeti mileta bazo beta mitana nga libanga to bazo taki ba mitana nga na ko sepela muzitu asepela kati asaki na raison mais ozalaki na raison falo landela likambo wana ezaki likambo ya lukuta papa ezali kamé lukuta lelo nazana ba preuve nazana ba témoin même 3 4 ba mimi ba yebisi redi ke ozamu muta lukuta. Vous comprenez? C'est-à-dire, toko mema mboka na biso lito bitumba lumumba bundaki congolais moko ta ko bundango isusu. Ata to finga ka bango na bagizenga wana. Aucun congolais aujourd'hui a sala lito ba molele ba sala ki bagizenga pe ba lumumba le bazo saka na bango. Mutu moko te. Congolais aujourd'hui le kolanzala to monétiser politique, to monétiser ba lit, to monétiser nyonso. To sala nyonso oya pa mokonzi. Olo ba liloka sukal asanzela yo apeso moi transport. Moi océan nandimaka na kufanzala, nandimaka na souffrir, na te makamwa mboka. Na kenda ke pas président élu Martin Fayulu te koko président nga na zanzala lobi nazo te ya nazo mona pasi pesanga mutu moko te nga soki na le ata moi 10 francs ata moi 5 dollars lo bande kwa diaspora là je le dis mais soki ça que parti na nga moko atel ko moko te reconnaître nga benyinga yaka tala ata moi 100 dollars ozwa mukolo ata 10 dollars pa mazwa mukolo moko te na beta rapport à CG qui to côté na beta rapport à président élu Martin Fayulu mais je fais du travail sur le terrain nazo risquer vie nanga ba yeko kanganga 2 fois mais bato ba intervenir nga za bato CDT bato ba intervenir nga za bato ya MLC tango bato za na bango na lamuka donc na sengi na ndeko muzitu pe bato ndeko na nga nouvelle là pour lelo mungana ko lo balelo na nouvelle là to sala débat mukolo moko te to sala débat soni makasi loba bato musu po soni ezalaka su te batiana soni na bango batiango mpanzo mais biso musu soni ezali boso na kokango te to lobaki lobi ndenge musu lelo to kopesa discours nini na ba peuple congolais musu to kopesa discours nini bando ka nouvelle la boko zo pesa discours nini bando ka ba journaliste bo tuna na batande ko nouvelle la discours bango bazo préparer lo yo yebisa peuple ya discours nini discours moko kaka o bango ba préparer oh to boy blog patriotique mais explique au peuple congolais boza bato nouvelle bato la muka mais la muka za na maboko na bino bato ebele balobi Martin Fayulu na muzito balala si la muka oui bolala si la muka mais soki na kena Martin Fayulu yete mtaza na la muka yete mtaza président ya la muka le to coordinateur mais coordination kenda na ndeko ya papa muzito il faut ya la musabiso il faut biso to la muka à travers ye pour Congo et kende liboso voilà un peu oyo ezalaki lokola banalise pona Congo na biso. Je crois bien pour na silisa. Toko lobela makambo ya musique ezobetama. Je crois bien le 30 juin. Ngina pesa message moko et pas ya ba musicien. Et d'abord ngana benga bino vous êtes des commandeurs. Tout Congolais, tout musicien congolais est un commandeur. Bino boyoka musique ya Michael Jackson. Abwaki président na bango abwaki mais musique congolaise de A à Z babwaka na bango ka bato. C'est-à-dire ce sont des commandeurs. Bato à galère. Vous voulez vendre l'image du Congo. La musique. Le Congo soit déjà est attaqué. Vous dites que le Congo est attaqué, les Rwandais sont ici. Un pays en pleine guerre, bazwa batu na stade. Félix, aboyi batu baso na balabala, plus de 30, ba rassemblement ici là, mais yazo benyisa batu, ba beta musique. Mais la musique stade Bougana. Stade Rosala plein. Donc bato ba okende kuna ineme okota na stade de martyr. Yo wero zo ke beta kuna. Oyebite ke Lumumba zande kona yo. Oyebite ke ba zo kufa na est du pays kuna. Parce que bande kona bino ba congolais. JB o ba zo kufa na est du kuna. Atande bo zo ba 5000 okena est mi yibi lukuta. Mbongo moko te okena na est kuna. Lukuta. Pays ni na guerre. Ba bengisi musique wana ke na soutenir guerre. C'est lui qui soutient le gouvernement. C'est lui qui va soutenir la guerre. C'est le gouvernement mbongo ba congolais o ils ont compte de soutenir la guerre. Ce que musique na bino c'est que bozali bato lukuta bolo ba ke bozana posa ya nostalgie
n'est-ce pas? Boyoka ngo kala na ba Félix, boyoka na bino biloko kala. Et c'est plus bino, bobosa na bino guerre. Mais moi je vous dis, ce que bosali yango, bandeko bazokufa na est. Bakoya na stade Mukolango, oyo ko salema na stade. Ce que bukanite, Werason, ce que boke na stade. Makila ba Congolais zokufa kuna na Beni. Makila ba Congolais zokufa kuna na est. Bobetela bango musique pour soutenir est. Eza lokuta. Eza li faiblesse. Aucun pays du tiers monde. Oh, ils ont attaqué à guerre. Bazwa bango boya ba musicien bobeta musique ya kala. Pour mbongo wana toke no soutenir FARDC. Ça c'est faux et archi faux. Mbongo fait outa na gouvernement. Mbongo ekotaka. Aujourd'hui Cameroun est libre. Les tombeaux est vide. Cameroun, procès Cameroun, to biso bengango lelo to zo bengango groupe théâtral 100 jours. Mais dans groupe théâtral 100 jours, auteur Félix a de jouer Cameroun. Félix a levé non Cameroun ba yibi na IDPS ba yemba banzembo. Et le a commis innocent. Jamal a commis innocent, Mouima a commis innocent. Mwana kasi ya Cameroun, bango innocent ba innocent, c'est que mutayi ba mbongo juge yani yango bo magiye. Tala Congo ndenge ezotambola bandeko congolais totikela bato nzela te baza batu ya kobengana. Peuple congolais article 64 est prévu balobi mutu moko te akosapproprier na mboka lo bayanga. To groupe d'individus moko congolais nous aza na droit ya ko mettre échec na individu wana pe groupe d'individus. Yango la lobi biso nyonso bana Congo biso nyonso ba kongomani nyonso esika bozali telemela mboka na yo eza mboka eza na pasi. Tu soutenir le FARDC et Longa Bitumba. Pour Congo, ceux qui font comme président, tu as comme député lobby, il faut na Congo. Nazana suna mboka mususu te. Tu intervenir ango guerre ici là. O ba IDPS na Kabila ba yeli biso. Mais pour na biso moko to tikala mutu azana problème na gagam plutôt na ba Rwandais ate. Rwanda koya na boutique na ye achina Congo. Mais to kondima te Rwanda zo réclamer mabele. To kondima Rwandais to réclamer terre. Tu réclamer tes moutons qui sont aux États-Unis, ce sont nos frères. Bisous, tu as des frères, ils ont pays. Les frères de Kassai, oui. Mais les frères congolais, je dis non. Congolais, ni en Belgique, ni Congolais belge. Ils ont réclamé ma belle. Ils ont pays. Donc, et c'est ce qui éviter le Congo, les Congolais, les Congolais, ils ont une couleur, ils ont droit de réclamer terre. Voilà où ils ont analyse pour ndeko na bino océan to yayi ko to sala ba yebo sala commentaire bo komela biso je crois bien océan du Congo ako komela pe biso o ya ko porter biso moins plus pour porter biso bo encourager biso na lutte zo kena nango eza pona bitumba to senga ka mbongo te ka soutien et sala ka ke e pesa biso makasi pe courage pour bitumba ngo e kena liboso na komba tataki mbangu na kombo ya okitepe mpolo papa Lumumba o bazo sakana na ye voilà esika émission na bino esili na pesi bino matondi merci.